sénateur Mambenga en général, pe ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongi selibino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, oko kutango place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda futuka na kwenda vutuka, Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Boye bola mona bolandi ya journal ya peuple pour la peuple info lingala mbote pe bonne année na bino nyonso bozi occasion ya kolanda basango na biso tika ete to fungola mpona kotasa bino ke depuis début ya identification pe enrôlement ya ba électeur oye bandaki bongo samedi 24 décembre boye bake ba plainte eza komata se komata par rapport ya qualité ya service ya ba agent ya seni oyo baza komi na ba opération oyo bolanda eloko moko Folingala et Salébino na mongongo ya héritier Mapinde. Ezalaki lancé depuis samedi 24 décembre dans 9 provinces mobimba ya République démocratique du Congo. Ezali opération ya enrôlement pe ya identification ya électeurs pour la élection au Yuekosalema na 2023 pe na 2024 ndenge commission électorale nationale indépendante seni na mokuse annonça que selon calendrier na ye ba peuple ba tuebele ba banda ki déjà kokende ko faire enrôler na ba différents centres oyo etami bisika na bisika kasi constat ezali kaka moko bisika nyonso ba opérateur ya saisi bazali nanu vraiment ko maîtriser ba machine yango malamu te pamba te ba file d'attente ezali wana bato bazali koumela kozwa plus de 20 minutes pour se faire identifier ba photo oyo bazali kokanga ba plainte pe ezali bisika na bisika ezali vraiment flou boy design ya carte yango ezali pe ko sepelisa bato ebelete nyonso wana ba information oyo tango ezali kotambola ezali ko permettre te engouement ya électeur ba yeba na ko telema na ba bureau pour se faire enrôler pamba te ebele bazali kobanga ko soit temps molai ko umela pamba te mingi bazali bato ya misala misusu bato ya mimbongo mutu na mutu akolinga tango apusani pene ya centre esengeli azwa carte na ye na ngonga muke tubanzi ke commission électorale nationale indépendante oyo annonçaki kaka un mois ya pamba pona ba opération identification ya électeur akosala nyonso pona ko récupérer temps oyo déjà ba perdre pamba te ba électeur tango bazali ko umela ngonga ezali koleka mulai et ko permettre te population bazala identifier na quantité moko suffisante mokolo moko to éviter commission électorale nationale indépendante soki alakisaki bato oyo machine te bazala na maîtrise nango ya makasi te nyonso wana ezali mituna oyo bato bazali komituna est-ce que délai ya un mois ekozala suffisant pona ko permettre première zone c'est-à-dire 9 provinces oyo bayiba na kosilisa ba opération na bango pona kokuta na ba province mususu topé est-ce que nombre ya ba machine ezali suffisante te pona kotondisa yango na ba centre afin que bato bayaka baumelaka te opération elekaka na lombango boye commission électorale nationale indépendante na bokambemi ya président de Nikadima tubanzike bazali koyoka ba plainte nyonso o population azali kopesa pona ko améliorer mosala na bango afin que ba opération identification pe enrôlement eleka na ndenge ya malamu. Totika vile province ya Kinshasa toke le bona province ya Otuele bosengeli koyeba ke na sima na ye ko participer na 9e conférence ya ba gouverneur na ville ya Mbandaka na bozongi na ye na Isiro boyeba ke gouverneur ya Otuele a Baseya Nenanga Christophe Alansaki appelle pour na identification ya population bolanda ba détail ya élément Nabokiti na avion na 16h numéro 1 ya province ya Otuele l'homme fort Christophe Baseya Nenanga ayamba maki kitoko et pas ba policier et pas wapi basalela kiye ba honneur oyo ezadine na rona ye pe
pe ba membre ya gouvernement provincial elongo na ba collaborateur na ye pango nyonso bayaki pona koyamba ye. C'est la meilleure conférence de gouverneurs, c'est la 4e. Elle a été différente. Nous avons reçu des instructions du chef de l'État par rapport à l'avancement des travaux du pays. Grâce na succès na ye na conférence ya ba gouverneur kuna na Mbandaka numéro 1 ya Haut-Ouélé aza vraiment déterminé pona ba élection ya 2023 na yango asengi na population nyonso ya Haut-Ouélé bakende ko s'enrôler massivement. 2023 on voit les élections, on ne voit rien d'autre que l'année électorale. La première des choses c'est s'enrôler. Nous aurons beaucoup plus d'enrôlés, beaucoup plus d'électeurs et les jours du vote il faut participer. Et nous, dans les Hautes-Ouélé, nous avons notre candidat, que je ne peux même pas cacher, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et nous devons le soutenir. Autour ya chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ba 26 chefs, ya ba exécutifs provinciaux, ya République démocratique du Congo, bango nyonso, ba évokaki ba question, ya ba intérêt commun, pour na pays résolument retourner na avenir. Totika province ya Haut-Ouélé tokende kuna na province ya Luala ba sur instruction ya gouverneur intérimaire ya Luala ba Fifi Masuka nde équipe ya commissaire général pe ministre provincial ya ba affaires sociales pe humanitaire Nathalie Lundangandu ba kendaki kopesa ba cadeau ya Noël dimanche 25 décembre na HPK Kolwezi et pa ya Christivi oyo asali déjà 3 mois na mbeto ya hôpital Bolanda ba détail. Christivine ezali kombo ya fi oyo ye azana 9 ans asali déjà 3 mois na hôpital personnel ya HPK ya Kolwezi oyo basalaki ye opération ya michopo yango euti na bokono ya typhoïde bapara na ye baza na impossibilité ya kofutela ye hôpital po abima pamba te hôpital esengi bango 2,500,000 francs congolais nde gouverneur intérimaire ya Luala ba Fifi Masuka Saini ayoki likambo oyo lokola mama malamu nde a instruire na commissariat général oyo azape na charge ya ba affaires sociales pe humanitaire Nathalie Lundangandu ya kozwa en charge jeune fille oyo ti akobika yango nde e justifier équipe ya commissariat général oyo bakambamaki epa ya directeur ya cabinet ya commissaire Nathalie Lundangandu na hôpital HPK na bakado na bango na maboko ya Noël po na kopesa Christivi nyonso wana po bapesa ye kaka sourire bien que azokoka kolongwa na mbeto te suite ya bokono oyo azali nango boyoka madame Rit oyo azali bongo mama ya Christivi ndenge atalisi esengo na ye. Mina mremercier sana mama gouverneur. Nashukuru Mungu kwa hii kazi anafanya na mama ministre Anja, mama Nathalie. Namremercier, Mungu ambariki sana. Nishikuwazeki banaweza mfanyishia kwa hiyo hivi. Ezalaka nde boye Congo eza na besoin ya gouverneur ya boye mama Fifi Masuka a compatir vraiment na famille oyo pe souhait na ye ezali que Christivi akoma malamu azongela nzela ya classe. Serge Lumu Shabani oyo azali bongo directeur ya cabinet ya commissaire général na charge ya ba affaires sociales a précisé boye. Parce qu'il y a un enfant qui est dans une situation de détresse et sa situation a été portée à la connaissance de l'autorité provinciale, son Excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur de province, qui a donné des instructions à son Excellence Madame le Commissaire général en charge des affaires humanitaires et sociales, genre, enfants et famille, pour que nous puissions faire cette descente, faire le point, voir l'état de l'enfant, connaître la situation, mais aussi apporter un cadeau de Noël pour que cet enfant Christivi. Na somusubo sengeli koyeba ke autorité morale ya Asbel ma famille honorable Neron Mbungu azui officiellement ebonga ya président interfédéral ya AVC ya ville ya Kinshasa. Cérémonie ya remise et reprise Salema ki lundi 26 décembre na bureau ya interfédération ya AVC kuna na commune ya Limete. Héritier Mapindemi azalaki kuna na compte ya Info Lingala.
Autorité morale ya Asbel, ma famille, honorable, Néron Bungumbungu, Azwaki lundi 26 décembre 2022, bâton ya commandement ya interfédération ya parti autre vision du Congo, ya ville ya Kinshasa, cérémonie ya remise reprise et Salemaki, mokolo ya lundi 26 décembre, entre Mfumwabanga Moyo, Elongona Fidèle, Muzembe, Oyo abandai kosala intérim na poste wana, nyonso elekaki na bureau ya interfédération ya AVC, parti cher ya Mwanamboka, Didier Boudimbu, nyonso elekaki na commune ya Limete, Bosimbake, cérémonie ezalaki vraiment kitoko, autorité morale ya AVC, excellence Didier Boudimbu, azalaki représenté na secrétaire général ya parti, maître Magloire Kassongo, événement ezalaki haute en couleur et pa wapi, ba au cadre, ba militant pe ba militante ya parti, bango nyonso bazalaki, ba pasteur ba utaki bisika na bisika, po na ko assister na cérémonie oyo, ya remise reprise, nyonso ebandaki ko remercier autorité morale ya parti, son excellence Didier Boudimbu pe ba collaborateur na nyonso, na confiance oyo APC et pa ya honorable Néron Mbungu, bongo na sima a prometaki collaboration sans faille, et longona Muzembe oyo auti kosala mosala oyo na cadre ya parti, alobi esengeli ba créer synergie, po na ko relever défi oyo ezali kozela bango, mingi penza réélection ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na magistrature suprême pe occupation ya siège ebele na parlement po na compte ya AVC ndengo Néron Mbungu alobaki asengaki ba membre nyonso ya AVC Kinshasa ba s'enrôler massivement pour na participer na l'élection ya 2023 na République démocratique du Congo na tête ya AVC Kinshasa honorable Néron Mbungu azali kosenga bolingo boyokani entre ba membre alobi bango nyonso esengeli ba éviter marginalisation na kati ya parti na bango ndenge atalisaki boye na sima ya maloba na ye bato bazalaki na esengo babetelaki maboko na ndenge ya kosakana te après avoir possédé fauteuil na sima ya remise reprise écharpe ba drapeau ba parti ya parti nyonso epesamelaki ye Fidèle Muzembe yepe aprometaki ko travailler na collaboration elongo na nouveau promis avant ko clôturer cérémonie oyo ya munene oyo maître Magloire Kassongo secrétaire général a présidaki a remercier ba camarades nyonso oyo ba se déplaçaki pour na ko participer na cérémonie secrétaire général ya AVC a profitaki pour na ko senga pe na bato ba s'enrôler massivement ezalaki bongo note ya satisfaction et pas ya ba autorité pe ba membre elongo na ba sympathisants nyonso ya AVC oyo ba kabwanaki na musique folklorique ezalaki vraiment au rendez-vous pour na ko ningisa milulu oyo basangola so pona kotalisa bino ndenge ba communicateur ya IDPS batomboli mongongo par rapport ya ba ordonnance oyo chef de l'état asignaki pona ba bourgmestre misusu bazali nanu notifié te bolanda bango na micro ya Edi Imbani. Maï Fachi Beton notre sauveur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo coup de chapeau aux Amobali aux vraiment elombe mais toza na inquiétude moko na kati ya présidence de la République batu moko na ngobila babengi VPM de l'intérieur balobi o ordonnance oyo etangamaki na RTNC kombo mosusu ya ngoyo il faut on notifier kombo oyo VPM atali vigilance mais na RTNC kombo mosusu ngana kende ko notifier kombo mosusu jamais eza piège président tala likamboyo il faut nani mama na biso bourgmestre Kimbanseke akoya lobi kozwa notification na ye. C'est ça l'état de droit, c'est ça la démocratie. Mais si vous voulez que mutuna bino ba notifier ye mais tandis que azana kati ba ordonnance te jamais elokwana VPM de l'intérieur les a piège. Soko sali yango ba kofunda yo na conseil d'état que yo ndo zwi mosolo. Talaboy. Parce que bandongolo misu baza ko envier poste na yo wana mingi. Kolache angote. Chef de l'état. Batu wana batika kotambola na kombo na yo. Eloko wana na état de droit sala makate. Bon banome mutu mosusu. Notification kombo mutu mosusu wana ezali mafia politique. Toboy ngopila. Directeur du cabinet Toboy mafia politique. Bon tika VPM de l'intérieur ça sala musala na ye. Pour biso ba combattant de l'IDPS lobby tozoya kozwa notification mama na biso bourgmestre oyo toyokaki na RTNC ville ordonnance 00 bar signé contre signé yango wana de toyebi a bon entendeur sali
Ezana sorte balinière moko ba bengaka yango daka daka batu oyo ba voyageaka na nzela ya mai bayebi yango kasi ba condition yango eza vraiment malamu te. Michael Bustoto Christian Kiangebeni ba pesi bino ba détail non. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyageur na ote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenya oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai pona nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuso oyo omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tola musa ya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala commandant de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bakorde na baportière basilisa babiro de soki pe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit nebale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être kobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza kolia masample nya neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenyiri ya modele oyo nani yango apesaka yango nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modele bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye dakadaka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai CAA azongisi bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa pe Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso ebandaki depuis le 19 décembre 2022. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation Mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda futuka na kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo
CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays. Toza na communiqué ya professeur Dan Kuba Takana bola réaction nango longo na Nathalie Kaila Kapenda. Professeur Dan Kuba Takana aza koyebisa na bana nyonso ya funa bakende kosenrelever massivement pour na tango ya maponami ba voter ba député ya solo oyo bakozala ba véritable molobeli ya district ya funa pour na ba élection ya 2023. Professeur Dan Kuba Takana alobi lisusu ke kobika ya peuple congolais eza na maboko na ye na nzela ya entrepreneuriat. Natina wana professeur Dan Kuba Takana azali organiser conférence monene pour na kolakisa ba jeune auto prise en charge na nzela ya entrepreneuriat. Professeur Dan Kuba Takana azali ko salisa concours ya financement ya projet et entreprise ya ba jeune obanda de 18 ans ti na 60 ans. Moto oyo a remporté concours Dr Dan Kuba Takana a kozwa bongo tope a gagné bongo $500 américains. Concours ekosalema bongo mokola samedi 28 janvier 2023 à partir ya ngonga ya 10h kuna kaka na université canadienne au Congo. Première rue boulevard Lumumba. Bosimba ke concours entreprise Dr Dan Kuba ezali ko concerné kaka bana ya district ya Funa, c'est-à-dire ba commune lokola Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembau, Makala pe Bandalungwa. Bongo ya ebele pona koyeba ba critères ya concours professeur Dan Kuba Takana. Projet entreprise Dan Kuba Takana eza pona biso nyonso. Entrée eza bongo gratuite. Yo muto oza na posa ya kokende Angleterre na boyebake agence Eric Mwamba eza wana pona kosunga bino na ba démarche nyonso offre ya Angleterre eza na $1000 américains ya pamba le kambangu na ba agence nyonso ya Eric Travel. Nathalie Kaila Kapenda. Tango yango oyo mwana kin ozana posa ya kokende na Angleterre na yebisa bino l'homme ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga yo na ba démarche na yo awa prix ekiti ADG Eric Mwamba elongo na agence Eric balobi na $1000 ya pamba ozwi visa ya Angleterre. Ndeko yo yaka kaka na compte ya $200 na ba frais mususu ba bandeli yo déjà ba démarche. Lelo touye juste pour informer ba candidat na biso nyonso ke offre ya Angleterre à $1000 ibandé déjà na agence Eric Travel nyonso. Voilà. Batu nyonso ba ngi ba voyager pour l'Angleterre. On avait dit voilà, le visa d'Angleterre est déjà là. Nous avions dit l'offre pour l'Angleterre c'est à $1000 moyennant $200 à compte. Et à ne pas oublier, ils ont des frais misusu. En dehors, il y a $1000. Donc, vous passez sur place ou bien au communinga na privé. Tunanga nini mwana mboka Eric Mwamba alobi bonne année na Noël na yo yango oyo. Bombo sanate yo ozape na pensé ya kokende na Turquie, Dubaï, Afrique du Sud, Chypre, oza na pensé ya visa Schengen, États-Unis, kokende na yo musika te, agence Eric eza wana erataka te, sur prise en charge na yo pe eza rassuré. Agence Eric Travel ezwami bongo na 11e rue Limete, mosika te na INPP. Yo oza na Tchangu, boulevard Lumumba, côté ya Masina, soki olingi okota na entrée Kimbuta. Bana ya Funa na diagonale ya commissariat la police côté ya Rekingabwa. Ebongo yo na Lukunga, kende kaka na Kitambo magasin pene ya Facebook. Agence Eric Travel ezome mabino likolo bokomela pema.
Na santé bosengeli koyeba ke Dr Boni Mbwala asali TV Congo Malaika ezali ko bikisa bokono ya malaria sans que oyoka ba effet secondaire azana micro ya Stéphane Skante. Biso bana mboka mayelo nzamba pesi biso de découvrir un produit très efficace pour combattre malaria. Eza préventif, eza pe curatif. Ezali kisi mais ezali ti. To bengo na kombo ya thé vert Congo malakik. Ezali ti mais ezali ko bikisa bokono ya malaria. Ata balobi te ozana 50,000 plus ya bokono ya malaria. Ti oyo na kombo ya thé vert Congo malakik. Ye azana makoki ya ko bikisa na bien ko bikisa malaria. Oko remarquer mutu ko beta. Osali si examen bakango na malaria. Okende lisusu te ko dépenser ba mbongo ebele na moins cher na prix moko ya moke ozuti na yo olandi cure na yo pendant au moins 4 jours malaria esili yango moto nyonso akomela yango ezala mwana ya 4 mois 6 mois ezala mwasi ya zemi akomela po ezali ti ezana effet secondaire te obengi biso osali commande ba délégué na biso bakoya ko livrer bino yango à domicile. Toza pe na ba tisane mususu ali très efficace par exemple oyo eza pona ba diabétique eza tisane eza type pona bato bana diabète et ko réguler toi sucre. Toza pe na tisane mususu oyo boko mona ezali pona ba hypertension. Soki tension matako ko melakati oyo ye azali ko réguler tension na nzoto na biso. Tozali pe na mususu pona mibandeko mibali oko melati oyo ezali ko renforcer sexualité masculine et féminine et c'est très efficace. To appelle mon sous ya kokonda ezali vraiment dans la gamme de produits ebelé. Tozali une adresse na biso d'abord principale, tozali na Victoire A41. Référence ezali entre Bibi Play na Salle Grâce na Prince Victoire après maison communale ya Kalamu. Nesika tozali. Okope kozwa yango na ba wenze a na ville province ya Kinshasa. So ke ina ba radio ya ba wenze lokola wenze ya Zikida otuni kaka TV na TV Congo malakik okozwa yango na ba radio ya ba wenze ya Zikida type K na kata zibazi onde nyonso ya Zikida oyo ba radio ezali otuni yango okozwa oke na IPNP okozwa yango oke na wenze ya Selembao otuni radio ya wenze ya Selembao okozwa TV Congo malakik bande kwa changu oke na ba radio oyo ezwami na Liberté otuni kana luka TV Congo malakik okozwa yango soki poza na posa ozwa yango na gambela pe okozwa yango na sport na radio ezana okozwa yango wana poso otosala pe commande na yo ba ko tikelo na ndako tosala pe ba livraison à domicile okobenga biso to boko komela biso na WhatsApp. Pona ko fêter le 1er janvier kitoko boyeba ke place eza semoko na Pacifique Palace Francis Konzalo Koka Michael Bustoto. Yindi kulala awa ukimsala te chérie Pacifique Palace elengi wapi nito tali au travail osutuki bwendeni tukantanino bafeti ya suka mbula ekomi kopusa na ye noel nobona neza koya yebelaka na yo deja papa mama jeune garçon pe jeune fille ya génération Android esika ya kosepela ya kolekisa bamoma inoubliable en famille to en couple awa na ville province ya Kinshasa esi eyebana eza nango kaka se moko otuni ngai nini Pacifique Palace bobenga yango paradis terrestre di po eza na beauté ya kosakana te lieu d'aisance eza na nyonso mpona kosepelisa bino mpe kopermettre bino bovivre Noël na bonane kitoko awa bokozwa bapisine ya propre mpona bachubuchubu resto mpe na pointe ezali wape epai bokokuta cuisine kuba bokolia na apeti na bino mobange d'espace na libanda eza wana bokoki kosala suka na babum bozomela eloko ya malili bozolia mwa eloko etubama kitoko ekota mwa mungwa bien mwa pilipili ya 3000 banyangoleli bino litungulu pembeni bakisa suka na ambiance po awa na Pacifique Palace le paradis terrestre bazalaka na mobange na podium wapi epai baproduction ya ndenge na ndenge esalemaka ya badifférents artistes mpo na bino baamoureux ya ballon rond basportif
désormais grâce à Pacific Palace meilleur site na RDC oyo babengaka le paradis terrestre bokoki kolanda ba rencontre sportive nyonso to pe ba match ba différents championnats et ba différentes compétitions na mokili mobimba grâce à mobange na écran géant boza komona innovation et Pacific Palace limelanga ya yake awa soki oza kotala match na mutu aza na kati ya stade yo na ye bokesenyeza ata mokete écran géant professionnel oyo Pacific Palace atie ezopesa elengi ya kitoko ambiance neti kaka na stade bachambre ya mokwake mpe ezali matela lokola mpose nyekesi ya dega bokoki kopema mpe kolala kitoko mona kobanda siko Pacific Palace na route Matadi numéro 67665 quartier Mitendi na commune ya Mongafula référence entre joli site et entre grand hôtel Pacific Palace. Nelema onde pesinga nzela na boucle journal ya peuple pona peuple merci mingi na Nathalie Kaila Kapenda wa kumbela ke édition pa pazaki assister pa ya Jadine Malembe boyeba ke na sima caméra pe montage et simba maki na Fabrice Lundomi journal ya peuple pona peuple zaka superviser et pa na emoko héritier mapine me bande ko botika malamu ngala bino to kutani moko na lobi au revoir. Eye lisusu bana Équateur mambenga en général pe ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balingaka mboka boete vous êtes trop amoureux du pays.